Kalam, matongi, elle m'a besoin de la vie est belle et ça m'a été promis. Profitez peut-être aux joies, le pango, la vie est belle et ça m'a j'espère que bande ko tout bon na ka ba miro des ala kaka des ali vraiment ba tikala ko modifier en côté banda ku yangona to ko to na kati de ko to mono wala ba ko le pango vraiment bazali to bazar et ça ka ba locataire avant ko to na ko en pause il faut aussi une autorisation donc place la vie est belle on l'a bien papa on ça la fille mais ça qui vraiment awa pour na yende ka zakiwa ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez bangoté. Tababale bale biso awa. Jolou, victoire. Bongolo. Non. Bonjour, bonsoir, Nabalano sur Abisso Podcast. C'est moi votre M de servante, El Mara de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, ça m'a kické belé autre Madi. Aïe, la plus cool de la presse au message au Benga. La Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. Donc, je me remercie l'émission. Je remercie ma boss, boss Ronnie, boss Yannick, sans oublier notre caméraman dans Londres, on checking, bambote, ben, puis bambote, nous sommes soutenir biso, na motivation, ba conseil, vraiment, ba commentaire, ba partage, na bino. Il y a aussi la biso, nous a toujours dans le milieu, quand on le barra. Il y a biso podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. Dans la chaîne, biso, tu sois rappelé, ban habitué, tu connais orphelinat, tu peux sera moi, secret, moi, l'osso, car là, on peut soutenir, ban habitué, attends, moi, ça va pousser vraiment. Bon, on contacter biso, na numéro dans la banque cash, donc, Nzambe Ako Pambola, batuno sponsor les candidates sunga ban habitué. Voilà, très cher ami internaute, les autres abonnés, on a commune ya Kalamu. Donc, il y a biso podcast qui dit que ça la découverte na commune ya Kalamu sert déjà ya ngwana place des artistes de Kimikuna parce que kuna héros la musique ça la promotion ba produit la bango OK on sali do makele on so to partager donc aussi vraiment moi ça on a bili on appelle des artistes ndenge et comment vraiment mon rôle là où on dit ba so benga na batu to ko beta pena c'était beaucoup plus kuna te to ça la visite na commune ya Kalamu. Commune Kalamu ezala quartier belé obiso to yebi commune Kalamu ezala Kauka commune Kalamu ezala Matonge commune Kalamu ezala yolo nord yolo sud commune Kalamu ezala Makala donc to kende ke to koto parce que ba place ba te belé ba yeba ba place ezaki mabele ba commune Kalamu wana lelo ekoma kitoko soto katisipe na bomona Matonge na Kauka eloko kaboli yango maya Kalamu bauti ko sala bandeko vraiment comme na Kalamu pont wana ba mitu gezoleka donc ba na facilité la place na Kalamu pour baluka boy comme ça so keka mbala mo uza déjà na Kalamu donc to meka pena ko kene ko so na bandeko évolution Matonge zandeli oza village molo kai babi oza mabele ya papa wemba molimo ne pema na kimia bino omoni place d'artistes on a pour na beta dans lisolo muke place des artistes eza place oyo ezali place ba artistes donc ti omona loboko wana elakisa ke to sangana musu ba signification na on essaie to sangana muto asala vraiment ici akufaka la donc place wana artiste nyoso o akufaka ba komba tchaka kombo na wana mais l'autre kamwe ba artiste belé ba ti ba kombo na bango elongwa ba pierre ba ndeko ba longwa ba shege ba kende ba teka na bango so oki omona po etika na pena papa ba toucha on a eu tout le monde à chaque Congo na papa vraiment eza dans les bobandero mususu ba longo li artiste comédie belé ba kufa mais ba comme na vraiment eza les soutien ça qui to côté puis des artistes comme na wenze ya omu ba mbili bazo panza ba futo ba panza bango pona ni est-ce que bango ndeza na est-ce que ba soda ne ba tsa bango ba teka wana to teto éviter donc faut contre la mozino place wana to que non tout à la pas o ba uti ko sala o kaboli Matonge na Kauka donc to koma wana après to beta subo to talisa kota ya kaya nini ya kimbango apo to talisa su yolo non yolo site mo na ndenge Matonge ezali Matonge za quartier oyo vraiment ezo sala la fierté vraiment na commune ya Kalamu parce que eza kitoko sur bimba veut stade bomona kitoko okiba oshwe kitoko victoire même comme exemple eza kitoko makasi mais ba kati na ngope na ba kimbango wana so mtu ana kimbango ni matika za na commune ya Kalamu donc voilà na sima caméra na sabongo na mon réalisateur koko ça vraiment so nous a même moral toriko tambola to ko mati place pour o kaboli Kauka na Matonge donc
tout wana nyo sezaka na kati ya commune ya Kalamu donc comme wana biso to parce que biso ba yebisa ki biso ba liboso na ngape banda ba sali pont Elmar a visité notre préféré to kita podcast pour totala bando bazo mata déjà ba katize do mitu ka pezoleka donc pe sa biso temps bozo toujours branché be connecté na chaîne bino ya biso podcast tozo ya bino Kalamu merci don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po musika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma ko yengisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esasa tokomi. Voilà très cher ami internaute toza ana pont ba uti osala pont we kaboli ngambo wana eza matonge et puis ngambo o eza kauka mais pont o esala mi kala mingi te pont uti osala ma année passée donc pont esala ma ki na 2023 donc il faut pas ça la pont au place au ba degré no sala ma tellement makasi place uzaki place comme des gens nganda bandi bande ko mela ba diamba et puis comme ba kusu donc na biso bande ko bazo ye ba place vraiment bien parce que ba place ba toli wana zaki zaki ba kuzu te pena mona mobali pena na mwasi bazana ba shege puis ba ndumba cop na bango donc so atele mine ba sana kindumba na bango azumo mobali ba kotika ba place ba toli wana ezali vraiment yango insécurité ezaki tellement makasi yango likanisi o bazoki vraiment ko sala pont o esali kitoro makasi parce que comme on a pont boy izo facilité ndeko bandeko o ba uta vraiment mundero muso uta victoire tali so ba kenzela ba mbouteillage a katineka kati bwana comme ne kauka akebwe bimina avenue ti na kimwenza donc voilà. Ah vraiment eli ko lobake na mboka na biso eto changer malembe tous ala pressé ta ko lobake oh Congo ko bonga te Congo zo bonga parce que pour comme on e ko kufa leona lobite te ba beto ba sali pont e kufa leona lobite eza pour mo bete na nous fierté donc ya mboka na biso to na kati ya ville to na kati ya capitale faut to vivre na ndenge to vivre na ndenga kimia donc on a pont boye mbongo bi mi pe belé parce que stratégie on ça la pont et puis sauter na elle wana kuna benga ngo wana za bongolo donc so obwaki misu boli kolomo réaliser langa université ya Kimbangiste wa benga ka ISK université ya Kimbangiste donc même bana o batanga na ISK bazana facilité vraiment ya kokoma soka baluki wa kotimba na aza université na kale za pour les cas donc moi été ezaki na moi pour moi nzela moi muki mo na personne le kozo banga yo mo ba degré bande ko salama na CP na likaniso ba panzaki bandeko bano sala ba vie ba débauche ba n'importe quoi vraiment mais tant pas pour au moins suivi vraiment comme tout comme na sécurité parce que ba mine d'appel ça déjà parti il y a 19h au moins na mine des eaux beta yo donc moi sala ba buzo bezate pour ça buzo ba souci à tisa côté wa kangayo vraiment mikolo so ba kanyo comme ka keke sa bilanga parce que c'est la biso masanguti parce que c'est nesi mikolo so ba kanyo pena jeune garçon mo za kuna keno c'est la biso masangu donc et donc c'est un appel na tamu sa balader na vraiment tout no bandeko baza zinga ba betela biso pena lisolo ya kala ba betela biso lisolo matonga ba betela biso lisolo kauka ba betela biso lisolo kimbangu ba betela biso yolo nord yolo sud vraiment et ko sala kitoro makasi donc tout ça sera toujours branché pe connecté na chaîne biso ya biso podcast donc toujours ngabino kala mingi merci Montréal dans tamu sa biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci ko yo ndetango na biso lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi babi matongi to toujours commune ya Kalamu donc
Tepe bisika oyo film La vie est belle et salama vraiment oyo papa Wemba vraiment azalaki artère principale vraiment molimo na epé manakimia et on te profiter quand on ça la découverte dans chaque commune to pèse la moi il mange à bien pour pas comprendre que t'es le tout ça kalam matonge elle m'a besoin qui place La vie est belle et salama te pour profiter peut-être joie le pango La vie est belle et salama yango j'espère que bande ko tout bon na ka ba miro ndezala kaka ndezali vraiment ba tikala ko modifier yango te banda ku yango na toko kota na kati te poto monde wala ba ko le pan vraiment bazalité donc bato baza ezaka ba locataire avant kota na le pan faut aussi autorisation donc place La vie est belle on a bien papa Wemba au sala pina film ça qui vraiment awa surtout avancer pe moke nzelo na wuteli bomona ba beta même ba bilonga papa Wemba vraiment na mir et puis le pan on a zo mona nzaki pe bar donc bar on a pe mo ba tournage pe il y a film La vie est belle vraiment ezalaki ingola esake na matonge penda bazamo riche par rapport et quand bazamo riche par rapport à quartier na bango matonge na banka matonge eza penza kitoko bino mo na fini mo réaliser langa momo na veni eza kitoko aveni eza logola hermo logola gombe hermo logola soki nini donc ezo pesa pena imange kitoko déjà au monite Nathalie c'est car ndenge za la méthode tout peu bandeko baza peut bien sopi solo matonge parce que nous a trop basé vraiment dans matonge bon place des artistes et to make au bête moi vision moi virgule muke na kauka mais vision na biso pena lelo za pena découverte kalamu to vendre la kaka comme quartier matonge de bandeko ba biso mo solo matonge ndenge za ba biso solo kalamu to babu meso baleka est-ce que baïba comme na bango bakobeti la biso vraiment et ça qui tourne makasi et plaisir à trop qu'on l'accès bande wa mona place oyo film ya La vie est belle izalaka et salamaka donc nzeta manga obino moyiba réellement nzeta manga pe bota na otilelo ni moyibi mir wa mukusi papa oyo bande ko sauter donc yango vraiment totambusa micro baladeur tout sona bande ko baza zinga ba beta biso du solo muke ya quartier oyo ndenge et ndenge makambo kendaka vitesse ezali toté parce que awa soko bimika na couloir yendaka mabena oshwe telaka bana bangirigiri bana babumbu bana bakitambo bana babandal omona poko bangwana bayo just bayo staffer na couloir bayo staffer na oshwe la ici que matungeza commune mo beso ziza pena mwana pena vrai staffer de baloba pena staff donc parcours ya makambo kombo matonge ozangate comme couloir va dire comment les angatés il y a autre chose angatés il y a véli ça les angatés donc merci beaucoup tout ça toujours branché peut connecter la chaîne Bisso il y a Bisso podcast elle me rappelle le biming bande on peut baloba pour ça peine sous plaisir ma casse to compte sous la profondeur ya minga kolobi zate toujours ya Bisso yango oyo eza Bisso na Bisso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na Bisso lelo eza lelo don't have to wait. Cher ami internaute, na goûté bon na papa, zo mona pena ka za pena vraiment na matonge donc yem to pese sur ba détail ya commune ya Kalamu quartier matonge donc tout ça toujours branché peut connecter la chaîne Bisso et vous pesa ngata na swana papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo Edi. Mobuli Edi. Mais na ndenge Edi kaka. Voilà. Papa a dit na matonge ao yako ya to botama. Tenga na botamia. Na botamia. Bon, dire na botamia c'est trop. Na botamia na Kabalo. OK. Na Kinshasa. Bon, toye awa, moi j'avais l'âge de 2 ans. Tant au côté na matonge. OK. Donc on a venu oyo tozali parmi ba première bateau ba kotaki na balabala. Où ils avaient venu pardon. Où est venu? Avenue Djolou. Et puis c'est parmi les premiers au Bakotaki na balabala. Voilà. Tu vois ça là-bas, 3e ou bien 4e. Voilà. Ndaku de Zalaka Pamba. Ndaku ba Zalaki, biso to koti awa. Okiti na moi na sekuna na 30 et quelques. Na banda 36 okuta bato musu bakotaka wana nde bakotaka liboso na biso biso yaki 2e ya okota na balabala oyo banda suka tisuka donc nakoli awa nayebi quartier oyo mwa malamu
Merci beaucoup. Papa Edi Aya Matongi na âge à 2 ans. Papa Edi, est-ce que différence c'est ça? Il est Matongi à Kalo, il y a 2 ans, l'élo 2024. Différence c'est ça? C'est différence c'est Ali. Oui, c'est Abisso. Différence c'est Ali. Différence c'est Ali. Nandenge quartier. Nebiso to kutaka quartier oyo. Nandenge za lelo yo. Ezandenge mon côté. Ezandenge mon côté. Quartier ezalaki oyo qui n'était poto moindo to lobo. Matongi ezalaki vraiment non, ba aspect nous surtout à malamu ezalaki. Mais lelo yo te mama. Lelo yo te lelo matongi bato ba komona kaka koloba mais biso to ebi matongi banda jeune âge à 2 ans ti lelo yo différence c'est munene différence c'est munene na banane ya liboso bateau voilà vendeli ya bateau c'est différent vraiment différent par rapport na biso ndenge au cola c'est différent matongi tondi na bano ya mobulu batakuluna bakuluna mama ondimate batondi na matongi awa somme kaka ndenge bazokanga bango boye peut-être ko diminuer ampleur mais te oyo ezalaki tokobenga yango poto moindo kimia ezalaki elengi ya kovanda na quartier oyo ezalaki mais sikoyo te mama sikoyo te sikoyo papa okotalisa biso matonge baekole ya malonga mpe ezali est-ce que ozwa mpe ntan otanga na baekole ya matonge baekole ya minene mpe ya matonge okositele biso osite mpe ekole yo otanga na matonge nga natangi na matonge te nga natangi na kauka ozaka na kamu voilà merci na kauka Saint-Jean Berkmans eza ekolo oyo ngai na primaire na ngai nasali yango wana ti nasilisi primaire nakei secondaire na Saint-Charles de Luanga na Kinshasa na biso awa na matonge awa l'école toza na école professionnelle oyo toza na école officielle mibale la primaire ranké 1 na ranké 2 toza na ngo mibale côté paibo ya sena kauka awa toza na Sainte Marie Goretti on a c'est pour les filles mais un officiel ezalaki na basi na mibali bakotanga classe moko ngai natangaki na ngai na Saint-Jean Berkmans kuna kaka mibali apa wana ekole mosusu nini awa armée du salut armée du salut côté ya Tikapa apart wana Kimbangu ekole Kimbangu awa moi l'école ezalaki ya bien penza l'école ezalaki ya bien il suffit kaka yo mwana ozala na amour ya kolanda classe na yo c'était bien. Merci beaucoup papa Edi. Mais tant que papa ou babandaki ko jouer film La vie est belle, yo pozalaki to neni. Nazalaki. Il est quand non neni ba série wana. Kasi la belle époque yango wana te. Ouais Kinshasa elengi yango wana. Te tanga ba période wana maman y avait la vie La vie ezalaki. Tolo bateke yo te. Donc tozali ko vivre na ndenge ka ya bana Kinshasa ko bakinois mais makambo tu ezalaki bien makambo nyonso tu mama ezalaki kitoko toboyi te makambo so mike ezalaki ezoko bonga te mais il y avait la paix ezalaki na période wana mama okotambola na Kinshasa oyo
ti 3h du matin 4h du matin oyoka o babeti moto boye o bakangi moto boye to kulu ezalaki te mama babiloko oyo okolaka sasiko boye biso tokoli déjà tobandi komona makambo yango ndenge ezobima mais eza biloko moko à notre époque ndenge biso tokoli na kisasa oyo ezalaki te oyo ezalaka na période na biso neti nga navandaka na matonge nakoki kolongwa awa nakei kauka nakosala makambo koya koluka makambo kuna na okutana nango wana bakokale ngai bakokorige ngai mais oyo neti ya lelo bino na bino kaka bolingo mbala moko bobolosala koluna mama ezalaka te tokoli na eloko wana te tokoli nango te lelo oyo kisasa ekomi ya moto nyonso bana koyoka malamu eza susu te eza te biso okoli na kobanga il y avait du respect il y avait une discipline oyo mwana ayebi ke te oyo moto mokolo oyo likambo boye ya mabe akosala te mais oyo ya lelo te bana lelo c'est trop. Merci beaucoup papa Edi. Oyo pena boya kala mukala. Otenga biso ta 3 combo ya 3 bourgmestres déjà va passer vraiment na kalamu. Que ça fait biso bien. Ba bourgmestre ya liboso oyo na koyi kotanga combo papa Disasi. Papa Disasi. Non. Premier bourgmestre na kalamu. Yaki papa Disasi. Papa Disasi. Deuxième, à part Disasi. Nani Raymond, à part papa Disasi, bourgmestre c'est monsieur Adoula qui premier ministre. Bourgmestre. Tu as regardé Disasi, premier bourgmestre na biso Disasi. Simanae. Premier. Combo. Kalimasi. Papa Kalimasi. À part papa Kalimasi, ça est belé. Lelo tokomana bourgmestre ni na kalamu. Oya sigo nani? Petit aya sigo comme nani? Te kadi malongwa. Oui, papa va résoudre pour voir monde qui est là, saison na bangoté, donc c'est normal, vraiment. Mais ce qu'on peut bon, n'engé, bande ko gérer commune ya Kalam na Kalam, les loba bourgmestre bâti. Est-ce que Moussa les autres qui est bien, tout qui est mabé? Ah, ya. Tout ça pour nous décourager, batouté. Voilà. Tokotala ndenge misala ezosalama misala oyo ba vieux na biso basalaki na ba oyo baza lelo oyo eza penza ndenge moko te eza ndenge moko te on essaye baza komeka mais eloko te mama eloko te. Voilà. Merci beaucoup papa Edi. Voilà. Tala Diolo. Balabalo zalaki tala ne balabalo ko.
Prince Limoué. Donc vraiment mawa trop. Luboya. Charles Luboya. Papa il dit, est-ce que quand mon père laisse na quartier ma tourner bon ça peut ministère minen. Ministère minen bazali mama. National. To tiaka ko papa Wemba. Papa Wemba. Papa Wemba. À part Wemba, nani bazali mama bazali belé. Mais toloba na ndenge ya succès Wemba, à part Wemba nani Bazali Lita be mozana matongete yaza mwana veme Bozi. Voilà. Boziana. Ma petit Bimi Umbale. Bana matongira. Wapi? Vous comprenez que papa m'a bossa donc. Tout la. Te babisé ya oya solo. Baza ebele mama ebele. Baza ebele bon ce ko ba joueur. Ah na ba joueur oh là. Na ba joueur ouais ba joueur pe bazali. Oui ba combo. Bon ba combo Bolino Bitemo. Ali Dinamo. Los Papa Léon. Ouais ba joueur hein. Il y a ba joueur. Papa Léon. Bolino. Evili. Babeta pe na ba Léopard, ba vite ba imana tondeni. Bon. O babeta na nini? Ni Simba. Wana ki Simba. Te Léopard kaka. Yaka Léopard. Ebele. Siko atake mwana matonge tangu boyoka ki papa Wemba kufaka. Isala bino ndeni. Nouvelle wana isala rondeni. Nouvelle wana ko. Yaki nouvelle moko. Pour net nangai, hein? Wemba azalaki un ami, hein? Nakola na misiki nae, nakola na misiki mais pas nanga azalaki nete ami nanga. Hein, pour totangi même école, hein? Nouvelle nae liwa et c'est ça ngate. Ayoka mabe penza solo. Travailler ngai mingi. Mais comment voulez-vous? On est en Zéland Zambé, hein? On a mabe roboya te. C'est consommé. J'ai la Koufa. La paix Manaï. Qui se repose en paix. Limuna mo pe manakimia. Voilà, merci beaucoup papa Edi. Toyito suki sana biso moi liloba suka kanta ke moi la matonge ya tongo donc bino ne ba kolo matonge ba o ba yera ba taba loyenge ba bi histoire matonge mais ça biso bien no bete biso moi histoire matonge former ça bien moi mot de la fin moi ba dédicace aux allés. En tout cas, mot de la fin maman na kolo banini. Tout d'abord na remercier bino hein. Musala bosala ezala bien. Ezala bien. Ponanga Nzambe kaka
abatela Zamba abatela yemta okumbaka biso malem ti epa ya kolinga ke yo osuka wa weya osuka wa en tout cas merci beaucoup. De vous remercier. Vraiment, tout le monde peut papa ça mon pandi tout ça peut ton soin papa pour bête peu mon solo mon we awa te confirmer que papa peut azape moi na pena matongia tongo vraiment mbote papa mbote maman toye ba kombo komona nga monsieur Bongombe Raymond papa Raymond papa Raymond na matongo za moi na veine na Jolu Jolu même avec na papa. Oui. Vous avez biso tout aux ans Jolu. Il faut botama. Na botama. Bite biso li sula matongi akala na lelo vitesse lelo leki akala tondeni. Te vitesse tango biso tozalaki na tango na rankin. Vitesse ezalaki makasi. Makambo ezalaki ya bien ya malamu. Toza kolia na lungwe pa na biso na ekola pa ba vie. Biloko kolia biloko pamba. Patango wana ba mama baye kolamba yango yokite papa wemba alo ayema nzembo moko supu omoni ba mama biloko baye kolamba yakina biloko ebelete ezaki ba tomate wana manzanza te balite bazaki na secret moko tobite soko mayo oba toka la pompio atika litungulu mukena mungwa guya danse Maman batikeli biso wana peza solo Maman batikeli biso ba souvenir moko ata bakufa wana vérité ngaya kasoko na fandi natali vie di na moni maman ba onde to akolia biloko awa bomona tala nzungu mama madesu ya pembe batima bumbu ya ngombe mama ye moko zo ba no alobi bino boyeme biloko yango wana te ngala conserver bino te yo moko na tongo biso kuna na liboso mama soka la minzungu ya ti ba mapa ba nini siko ko mono fali na ndako baye ko benga yo mais yaka pe ba vedi yaka ko dia yaka mela tite mais kuna pe mama lambi omoni to fe makambe belé mais pour na ngai penza na kumisi kaka nzambe bano toboti na bakoko makambo bakomona kango te bamona on te poigne zo la kila ba on te biso toyebi o to vivra papa na biso azalaki magistrat na kalambo awa papa asombi velo ya mwindo papa ye nango na ndako balandeli papa ndenge azwi mbongo osomba velo wapi papa me nga naza magistrat awa me babelge ono babi jamais okoki osomba velo te me ta lelo tokomi komona bana mike bakomi osomba bavoiture bambongo yango soki bakozwa soko ya kosala biso mpe tozo comprendre su eloko moko lisu te me biso tomoni ranke toyebi mpo amoni esika tofandi awa ezalaki mabele te awa babangama bakaisa pembe biso toya kosukolaka awa ntina mai ya kalamu ozo comprendre tozalaki soki papa akendaki soki ayekaka na ndako atali yo na miso abi yo sukolaki na mai oyo te papa ezalaki eyokita ntina mai ya kalamu papa bakotaka biso kaka pati ya miso na mai oyo ezalaki awa mai ya pembe tala toyebi esika ekenda te ebunga biso kaka boye pote dispari ya solo mpe bekole tozali kotanga awa mwayokima klase ya te bapesa biso baloso basardine nekole oui bakwaker so tokozwa biloko ebele na ekole po inutile okima tokomaki na ntango moko bofandi boye okima klase ndenge nini baloso basukali bamiliko ya baméricain ya carton
et américain bapesa biso na classe bokomi bapesi bino kopesa otala karton ya miliki okolingo tanga okolingo kima me moya kokima te mpo nanga bien école mais lelo tokokama bana bakokima baklasse kobima libanda biso toza kobima libanda te biso kaka 12 heures tobimi toke ndako okopela ndako ta moso olali bala moso ya kolia mais yo po omoni biloko oyo osali na ekole wana ozwi oyo baaméricain bakopesa biso omoni kaka otondi omoni ata loso moya kolia te mpo ntango na biso na toyebaki bafufu te evie bafufu toyebaki te loso bamakemba bakwanga yo mona mpenza mama batuti makemba tala makemba batie mpenza tala sana monene ole mpe otiki moye mpa koboka te bakoma benga bato ke boya ta biloko ezali awa mpo nakamaki likambo moko ntango biso ozalaki bana mike papa babongo wende babiso kanga babongo wende lopango papa babongo wende akendaki na libongo asomi ngando tala ngando molai boye tala monene papa babongo wende bazwi ngando na bakise na voiture boye nga na leli eti papa abojaka asombi ngando bongo ya biso eza wapi papa mpe aye kuna epana ya bime yo lukeli ngai na bana na nga makambo yo sombi ngando papa abongo wende alobi ya papa leyo kobanga te na mboko tokenda voiture nasombela mpe bana ngando biso mpe ngando eye wana sikoyo na kichesi na biso tokobona lokola bavie bali boye mpo okoma pepe na vie soki amoni vie boye na baage bakomi biso toyekobanga bonjour bajolina tozali kobanga bavie mpo orépondre vie likambo okuta ata mosu klase mama na komo ya nzambe nauti klase natiki kaye na ndako vie abeyinga biyaka peti kosomelanga mikate na bongolo na nzala wana natiki kaye na kei oyo apesi mbongo 5 mikate soki oye nango 10 te okozonga yo bakisa 5 bavie biso omoni makambo na bavie na biso loka bakomi boye tomona bango toyesalaka biso fiere trop papa Raymond série wana mikate bula mikate yi combien tobiso baprix wana vie 0,50 0,50 meya wana bameya mbongo mabende poza mpe mbongo mabende yango bamama bazalaki nango baki na baplace ya kobomba mama mabende wana ene moke olingi oyiba oyibi memela koyeba nombre te mpo bamela yaki ntango wana soki mpo obimi nango na baninga oza mbongo mabende kaka ta 2 ou 3 esali makambo bambongo makasi tokomona te bambongo mabende. Merci beaucoup papa Raymond. Siko baba nino pe de sala succès pe na matongo yebani pe. Voilà. On a besoin na kolba vérité. Na matongo di busoto bandaki na victoire. Mon victoire pas victoire wana. Kokane boy. Ko kota ba ki ponza tikuna. Tiko kita boy. Victoire. Deuxièmement, baba lo jolu. Omoni jolu awo. Olongo na jolu. Soko mati na avenue Goema. Avenue Mweza kati wana. Na couloir. Papa Wemba kandakande komaki na succès po na yendeka zaki wana. Soki Wemba zaki wana te. Ba kandakana tungo to ebango te. Ta baba le bali biso awa. Jolu victoire. Bongolo ibanaki muke pona bozi boziana. Bozi boziana afana ya bongolo. Bon, omoni ke baboye ba parti nde to kendaki boye. Pe babalo yaki buburu awa ibani pona bimyo mbale. Omoni bimyo mbale abana bango wana tuzo kende boye soto kepa ko traverser kuna ba côté kuna nde to yakile ba joueur mingi ya kala. Ba veme wana. Ba joueur ni to ba komo. Vie
tozalaki na bajoueur mingi kuna ya 20 mai obaya kobeta bale mpenza ebabeta bakombo nde ekipe mpo bamisu bakeye bapoto bamayanga toyaki na bajoueur ebele mingi bazozala na ngambo kuna mpe bekipe mpe bekipe mingi ezalaki kozala ekipe kaka ya ngambo ya 20 mai lokolo okasi okafese matonge ado makoma na gaso ado makoma yaki bokilo ya Mobutu abalaki ndeko ya Mobutu Mobutu azali kombisa mbongo mingi mpo na ado akamati ekipe asali fese matonge ase matonge bon yango mpe ekipe wana azoki bajoueur ebele kaka bana 20 mai na gaso ya kufi ya lemba komona yaki nani gaso ochange bambongo na lemba nali gaso ya kufa na lemba ikota nzambi yepe azalaki na ekipe ya matongi akobeta makasi na ataki ado moto azwaka ye toyi bajoueur ebele bamwana mama bajoueur ebele bagaso ya yolo ado abendaki bango bakokɔta kaka na epa na biso mpo ado azalaki moto ya mbongo bokilo ya Mobutu yo otaka mpe moto aza bokilo ya Mobutu abimisa mbongo azopesa ye mpe azosala mpe baopération asuma bajoueur mais tozalaki kaka ndenge wana tovivre makambo ebele mais yango nasekaka na Nzambe ke komona biso omona na mituna ke bana bakomona makambo biso omona te nga mpenza natunaka na mitunaka so nalai na mbeto namoni bana na nga na bakoko ngapi bana mpenza komona bisengo biso omona mpo bamona bisengo wana bazala na kiti te bakende Europe wana vérité makambo abie eza su te eza te mama nakoma Nzambe tu oyo bokomona batosala gouvernement tosala boye ekozala kaka boye talokola bana tozala bango wana bakoko soki baza na poto balofutaka bango mbongo mpanga ota poto so bana poto bakozwa bango bambongo chaque le 25 bafuta mbongo ata osala eloko te me on te paye wana droit ozwa salaire na poto me nde nakopesa o salaire awa o kuzi nde napesa o salaire wana nga azalaki na poto nasalaki soko 10 ans naosala misala mike mais chaque le 25 mbongo na nga ezokende na compte nakozwa mpe mbongo ya bien naotinda mpe na kini bana bakotelema baklasse makambo minene mais nayaki lokola chômeur mais lelo oyo nde nakovivre yango awa bana bakosouffrir yango moni bana bakomi mabe bakomamela babangi bakomi bakunona bakomisa baaction moko boye ezaka pasi eza pasi ata bazwi bango baencadre bango batina bango bamboka wana baprison basala misala pardon bakilala bango baboti bana awa makila ne okontinue kaka makili kokontinue kaka soki vie sociale pese koti awa bana wana bafutaka bango par mois opesa bango mosala makambo akunene kozala te wana mpenza vérité. Voilà. Merci beaucoup. Papa Raymond, place des artistes, lelo tomoni et comment nango wenze. Est-ce que na tonga kala pe place des artistes daika wenze déjà lelo? Jamais. Ça wenze te. Yo mo okoma place wana okomona obi mais nako banda ta ko teka nguba ta lipa na kosa ndenge ni. Okokate. Vraiment. Kutu biso tozalaki kala. Awa na vis-à-vis. Ere wana musique abeta wala biso bangembo na mama duso mike bo ozo luko bonaka papa yemba ye wana yo moko tango moni mudu so bisala bi omoni papa kuru ye wana kuru tok ozo luko ganga pa yo kayome akamona na trou wana te voilà vérité vraiment ba Franco akabeta wana Vatican wa na Doruma
Franco a tellement de bosso na mutuka boye mais pour comme avait même la vieille Franco boye on veut le quoi ndoki mais à tout ça aza ko évoquer makambo na porte pour batu baya kokota on veut la atu zambala fungoli miso on veut la vieille Franco yote mais bino mozo kima boye bokote yate mais eza pasi mingi nzambe kaka atunga bana oyo aji biso tokomisi lelo nzambe asunga bango nasunga mpe bana balandaka makambo ya moninga asali boye nga mpe nasala boye te wana vi te bavie kokatana mpa biso bambula tokomisi lelo makambo mpe tomondi awa kaka na kisasa mpe tokufa nzambe alingi biso abi te o bana na biso bana na ngai pare mokimi mpe question nanga place des artistes wana wenze wana bino bana matonge bobulaka teke bokende ofunda balongola wenze wana te bango mo bakonzi batia wenze wana to nde eloko ezobebisa biso awa bino moko bokozala makanisi wana me bamikonzi omoni bamikonzi batie biso babikonzi mpo tokotanga te babugumestre boyebo te bamoko bayebi ta lokola awa ezalaki place baboka basali te ya biso tobundi awa ti bugumestre ye moko aye awa aye na tiji mpe angana bisi bugumestre aye mese bugumestre omoni solo oyo solo ezobima awa so komi na ndako bilamba oyo tiango oyo ka solo kobima bilamba bugumestre aseki abi fe lobi likambo solo fe lobi bien ngabi bugumestre tala solo aboye tokosupporte Charlie ngabi Charlie tokosupporte papa ezali ka le même jour lobi akale alongola yango mo ndenge elongwe biso tokoninga kutu bato ya briki basaka babriki boye eza kosala biso bien sa solo te mpo solo ezalaki awa ata solo ya morgue ezalaki boye te okofanda te biso obeli batifoide awa mbongo ngo mpe kouta na bango mikonzi bapesa biso tokosi batraitement te biso moko mbongo bana na bakoko ya kolia mpe balali nzala likolo ya mokolo ozwa bakisi omoni eza mabe me likambo olobi wana ya nini wana mama tokobunda kaka mpo lokola bagouvernement premier ministre mama Judith biso tu tokokota wa makambo wana tokokota mpo basala misala bien fo balanda biso bayoka biso sa yango eloko te biso tokota bandako wana ebele tokokuma moko mosu mpo omonanga batelevizio mosu nga wana na oloba mpo babanga te mpo baboma te mais oyo bavérité c'est ça la vie merci mingi. Merci beaucoup papa Raymond. Nous chité na biso moi message à tout ya suka tant que moi na matonge vraiment et puis ça ba dédicace no pe ça et ça la bien. Merci mingi. La sepele minga na moi na bandi pena na ranke. C'est comme matonge. Na pesi batu na ngai ba camarade na ngai ba vie na ngai. Uko ba petit bonito ba alpha na Lumbashi. André na ba petit belé balelanga na pesi bango ba mbote na ba famille surtout toi na famille mais to kanganisika moko biso sokomba mikolo bango balandaka biso mpe bakoyeba makambo biso tomona biso tokopesa bango banzela te bango mo bakoyeba nzela te il faut biso kaka oyo en tout cas napesi bango bambote napesi bana na ngai bambote Sandra Eyamba Redi Amisi Redi napesi Sara mbote napesi koko na ngai bakoko na ngai Bonheur mbote Priska napesi bango nyonso tu ba Priscilia napesi bakoko na ngai nyonso bambote mingi nazali. Oui, papa na bossa ni ko poser question mon moni po mo basali kaboli bino na entre matonge na kauka po comment on est comment on habité mais po wala on ndike basali wana Jatini Ngobila
azala secrétaire na moko asalaka na aosala hotel de ville asomba lopango wana ngambo kaka mais aza kokɔta na entrée ya université kokɔta boye jatila alobi te fo basala po wana voilà yango basala po moto yango mpe ti lelo azali wana ouais na bana na ye na famille na ye jatila asala vite o secrétaire nanga mutu munene akono betaka batu na banzela ya mabulu wana akati kaka mokuse on comprendre mpe nzela wana eza sa siniki de voiture te voiture moko okende boye omoni système yango ya mpo na ye merci. Okay, merci beaucoup Namon Natiki Pena Papa. Merci pour répondre à Bisso Pena sagement. Moi connaissance par rapport à Matongé vraiment. J'espère que très cher ami internaute pour qui n'est pas Pena sur la détail tout. Il y a quartier Matongé la commune à Kalam vraiment. Tu vois qu'il n'y a pas doyen. Ba open ba nous ça ba idéologie à mato ba moni national ba papa na bolu ka ba jeune parce que qui les ba jeune baza mutu likoli ko ba biso rama solo toke o chwe o mona baba biso no kwato yeki pena ko ka bato ba porter biso implice par rapport à idéologie vraiment nous devons faire la découverte mais to kende ba kimbangu te ba ni télé deuxième partie émission vraiment ko zala ni to kota na ba quartier Moussous où est les gens la commune il y a quand même vraiment ni dans le Bakar tout ça toujours branché peut connecter la chaîne Yabiso vraiment Yabiso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple toujours dans le milieu to bandaki ne bandeli bomoni na tamu na gina place des artistes c'est tellement makelele vraiment ezaki makasi moeto lo bakuna ezaki to yaki to lobby to tal de visiter ba place Moussous to comme ti en avenue Diolou oyo tozi ba papa biso papa Edina papa Raymond ba bete biso ba détail vraiment et ça qui tourne makasi mais deuxième partie ya émission ezali to kota na ba kimbangu to kota ba yolo nord yolo sud pour bona pena que commune Kalamu vraiment eza commune munene so na beti set na commune Kalamu za be kola minene ko la ba monseigneur monke commune Kalamu eza na ba bilora mineno vraiment ba banviara parce que solo ke na poto so ke est-ce que OK na poto commune quartier liboso ba oloba na ville Kinshasa ba barake matonge neni na veille du stade neni ocho vraiment parce que ça quartier aux vraiment reconnu vraiment na ville ya Kinshasa et puis na commune ya Kalam donc tout ça toujours mon chef connecté na sima caméra na zaibona koko safu vraiment l'artiste et mtazu bililo ba to bandaki na place des artistes et to tourner ti na pont ti peut to koma a poto to chiter na biso vraiment na pesi ba mbote na bateau de soutenir biso vraiment mon commentaire na bino ba partage na bino vraiment et ça la biso tout ça toujours na mêlé quand moi je remercier ba boss na biso nyonso vraiment merci beaucoup na obosa la pour na biso pourquoi pas na remercier les sous bateau ba soutenir nga logo la Elodie la maintenance ba biso ngolo ta ki tourne na bundes wana kende chez Elodie la maintenance olata pena kitoko wana munusu oya ngai moko copine privée Gloria Gonda la fille en couleur vraiment ba mbote belé na pesi ba mbote na bateau nyonso vraiment ba motiva ngala moi ba pele na o ba finga na bango pe ngala o ba linga nga ba commentaire na bino ngala za ngo pena besoin to partager to liker to commenter vraiment yango ne et ça la ranaza toujours na milieu donc ce qui nous nzamba zongité ce pena na profiter to kokuta na bino à la prochaine émission pour nous deuxième partie il y a émission la bébé bino waka bye. Soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na mulili opesa